était sous-homme. Mais l'actualité de la création, pour que réellement la Chine, c'était les vraies personnes de liberté, où l'histoire de l'homme a commencé. C'est maintenant ou jamais. L'église qui magiste ne peut pas toujours rester en arrière. C'est la première église. Papa Simon, c'est lui le précurseur de l'émancipation de l'homme noir. Un message fort à la nation congolaise. Dire que d'abord l'église kimbanguiste est la première église terre africaine. Donc l'église est du conseil Salama dans le conseil à moi. Papa Simon qui m'a fait ici comme secret. Donc à Sala, à Soufra, à Monapas. Donc à créer l'église Oyo Yali. Patrimoine ya Kenya. Nous sommes venus pour flatter et solliciter la bénédiction auprès de Papa Dialogana. Parce que leur sacrifice c'est pour notre salut et nous avons le devoir d'honorer cette date, d'honorer Papa Dialogana qui a gagné. Raison pour laquelle nous avons quitté Kinshasa pour Congo central. Comme une porte. Oya kosami etalinye azangeli tolanda makambo ya kamba misala ezali kuna kamba alobi nini mabondeli ime ezangi na mokili kamba alobi owana nde kopesa biso makasi. On a raison na biso équipe mobimba ya Menga Makibango télévision et longona ba combattant mapandisango ya Cheka Pro toza awa na kati ya Congo central na Madimba na Kikulukuta. Précisément au Tobengi Gologota pambate l'histoire nous fait savoir que zaini na Gologota sika wapi mwana nzambe asopaki makila yango wana biso de Menga Makibango télévision et longona kati ya patana biso ensemble pambate mosala ya kita moko po de tongo la boke biso sikolo koleka et longona bino tozali ko bénéficier selon la série d'interviews loko na ndeko bazali awa ba pesa meli mkumba d'abord ya organisation pour le lelo comment on peut ba autorité ya mboka ba donc elongona yeko ko n'importe la terre pas de chaque fois c'est comme on a signé donc assurer pour la bascule il y a solo maintenant mingi mama faloni il y a solo vraiment botondi na sur bala liboso mingi ba okamo mama faloni papa papi sona ona lobaka soda kaka simo kibabu ayami Menga Makibango lelo tosamisa pena masolo nde mama lobi esengeli ete bana tata nzambe bolingo ekola masolo ekende liboso ndenge mama falona uti koloba ete mokolo molelo tozwami awa ekipe ya monene na ekipe nyonso mibale ya Cheka Pro Kimbangu TV na ya Menga Makibango makila ya Kimbangu ya kokomprendre na yo kodécouvrir epai wa tata Dialogana na sopa makila na Gologota nde tokoluka tokotika mama falona yenda kolandela biso mameme oyo bango yeko na makila ya nkolo nde tosikolami na makila ya tata Kimbangu ya nkolo Yesu tata Dialogana kiangani nde tosikolami ya solo mama falona tonani na biso moko analyse moko kosala kobanda teki na moso nde tokona kobe voilà papa papi oyebi ngomba oyo kokita yango bato bayebi Congo central ndenge tokitaka kikukuta omatango na ncuki eza facile te donc elembo liboso nzambe apesa énergie
m'a apprécié vraiment énergie. Et puis depuis que maman est dans l'autorité, mais tout ça pour moi. Même à tout le monde, il faut que tout le monde va descendre. Qui parle la place la place pour y est là et on peut faire on a une voilà, nous devons comprendre que nous sommes maman. Ballon de nous qui est longo, où était dans la Sabino, Maïma Koleka, pour le mois de Voilà, là nous avons déjà des boules honorables. Voilà, tout le monde est d'abord, merci. De l'autre vraiment, nous au 37e anniversaire. Il y a Tsiga, il y a Papa, il y a Lumana, ici Moto, la nationale numéro 1. Papa, il y a Lumana, Adaraki, deuxième fils, il y a Papa, représentant légal de l'église urbaniste. De l'autre, d'un Romain qui a 37 ans déjà de Papoufa. C'est aujourd'hui le 28 septembre 1985. De l'autre, le 28 septembre 2002, donc ça fait pratiquement 37 ans. Donc vraiment, nous avons laissé il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de l'eau. Donc ça vraiment date très significative. Parce que nous avons des maquinaires, il y a Papa, il y a Lumana et Sopanaka. Honorable Dieu Mitobala, par rapport à la nation congolaise, au peuple noir, quel message fort D'abord, nous sommes très reconnaissants envers l'église humaniste. Donc vraiment, nous lançons un message fort à la nation congolaise. Dire que d'abord l'église humaniste est la première église de terre africaine. Donc l'église est du procès Salama dans le musée à moi. Donc nous sommes fiers vraiment nous sommes fiers de ce que nous sommes aujourd'hui grâce à l'église humaniste. Donc notre vraiment de connaissance est très grand. Merci, je vous remercie. Nous devons comprendre les sentiments parce que les sentiments, c'est comme ça même les mots pour s'exprimer. Merci beaucoup. Voilà, nous avons à côté de nous. Papa, c'est possible de vous présenter la mission et aussi on peut savoir impressionner par rapport à maman événement ya mokolo ya lelo d'abord ngaboko nazali mwana ya territoire ya Madiba secteur Ngereba to likambo ngo likambo ngambo oyebi ke papa Simon Kimbambe bindele siko bazo bilisa ba secret donc les asala a souffra a mona passe donc a créé église oyo yeli patrimoine ya État. Pourquoi? Parce que il y a une première église où il y a Yabatumwini, les pays colonisés, où il y a Afrique Mobiba, première église créée à l'époque coloniale le 24 décembre 1959. Alors que jusque-là, Bakimbanguis Bazala qui traumatisé, arrêté, même tué par le pouvoir colonial. Mais le colonisateur a payé l'autorisation officielle pour que l'église soit. Donc, bon engagement, comme avait dit le président, il avait dit lors de sa visite où il avait promis
que le 6 avril doit être en tout cas une journée fériée et payée. Mais moi, je vais très loin. Que l'église qui m'amuse, elle est patrimoine. Il y a l'État congolais, si c'est un patrimoine d'État congolais, avec tous ces gants, ce patrimoine-là, on va le développer prochainement. Mais sinon, en tout cas, très bonne fête. Et les Blancs en parlent. Que Chikoyo, Batumouy, Papa qui pense à Batumouy, de ton dame, ça Balinga, Balinga, c'est l'air diverso. Dans l'air diverso, on n'a pas, quelle que soit la tempête, quelle que soit les vagues qui vont. Parce que cette période de grand bouleversement, le monde a sous-estimé l'homme noir. Et l'homme noir était sous-homme. Et l'actualité de la création, pour que réellement la Chine, c'était les vraies personnes de liberté, où l'histoire de l'homme a commencé. C'est maintenant ou jamais. L'église qui magiste ne peut pas toujours rester en arrière. C'est la première église. Papa Simon, c'est lui le précurseur de l'émancipation de l'homme noir. Donc nous, le Conseil supérieur Congo, nous voudrons élever Papa Simon Timbango à l'échelle mondiale pour qu'il soit reconnu et qu'il soit couronné et que le monde sache qu'ils ont un envoyé. Voilà, c'est pourquoi nous voulons encourager. Nous ne voulons pas toujours rester en dehors. Nous devons nous associer à cela pour élever l'église kimbangiste. L'église kimbangiste, c'est réellement l'église de l'homme noir. Parce que dans les royaumes Congo, c'était les royaumes les plus puissants d'Afrique. Que personne ne voudra. Soyons de l'Afrique et du monde. Donc soyez fiers d'être kimbangiste. Soyez fiers d'être Congo. Soyez fiers d'être Congolais. Soyez fiers d'être Africains. Nous allons diriger le monde. Le moment est là. S'il vous plaît, papa, un éveil de confiance, c'est la mission à l'étranger par les partenaires. Accrochez l'attention par rapport à cette histoire. Il doute encore, bien sûr. Non, il doute encore. Le problème, c'est quoi? Il faut donner au temps, le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui dorment. Papa Simon Veni, le vrai qui magiste, ne sont pas encore là. Ils sont encore à l'extérieur. Mais voilà maintenant, nous qui sommes venus de la diaspora, nous avons pris cet engagement de pouvoir relayer l'information à ceux qui sont restés. Maintenant, le moment est venu de nous unir pour valoriser l'homme noir. Et là, maman, soyez-en sûrs, nous sommes debout. Et c'est là la structure que nous avons créée, c'est le Conseil supérieur Congo. Parce que ce pays s'appelle Congo. Donc le nom Congo est significatif, c'est le fondement du décollage de ce qu'est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Par rapport au secrétaire général, le secrétaire général, papa Azali comme secrétaire général, il y a Batokonabiso, il y a fait dialogue. Oui, le CGNA, le fait qu'il a approuvé, merci beaucoup CGNA. Oui, je m'appelle Jean Salah. C'est que le frère il y a arrivé dans l'église. Papa, c'est acheté. Il est grand temps que l'église appartient à l'aide des personnes. Donc, c'est l'aide des grands. Conseil supérieur, ça conseille, et les choses doivent voilà, tozali kokoba na kati ya ba série d'interviews na biso mpona nini te bana ya tata molimo santo soki bakomi na esika il faut présence na bango ezala marqué
ndakisa chef tigre mbote na yo papa Mbote mama journaliste. ya solo bazali kolanda biso na mokili moyiba na nzela ya GK Pro elongo na menga makimbangu télévision tokolandamaka mokili mombakasi bayebi yo na kombo ya papa tigre mais kombo yo tata na mama bapesela yo kotalisa na bango mozindo ya mokolo mwa lelo esengo na yo ezali nini to baimpression na yo ezali nini mpona mokolo mwa lelo. Merci maman journaliste. Kombo na ngai ezali bongo papa Kinti Mantanta Yvon. Wana nde kombo oyo babotelaka ngai mais kombo nde eyebani mokili mobimba lelo ezali chef tigre. Ndenge uti koloba mokolo mwa lelo eza mokolo ya esengo le 28 septembre. Ezalaki mokolo ya mawa le 28 septembre 1985 ntango ezalaki likama to accident oyo esalaki Kolo na biso papa de lunga na kiangani na boye na ye mbala mibale mais lelo ekomeli biso mokolo ya esengo ya mwana moni to uti ko sangana na mboka ya Madimba esika kani na kikulukuta awa nde esika accident esalemelaki na yango nde continuité ya milulu tozali awa na kati ya paroisse ya Madimba. Bon, bakomona chef tigre babi chef tigre abi kaka ko défiler pondeza musala na ye mais chef tigre nzembo nini ya motuya oyo akoyeko pesa yango lokola libonza na mokolo mwa lelo epai ya tato dialungana na makila oyo asopaki mpo na biso mokolo mwa lelo awa. Oui, oza na raison kaka bato bayebelinga na défilé te mais d'abord kozala scout aza international donc nzembo nako kodedie ezali makila maye masopanaki mpo na kobikisa mokili oyo donc yango nde nako kodedie na mokili mobimba. Merci beaucoup ezalaki bongo le chef tigre boyoki na molai ya likambo défilé kaka te makila enkolo esopanaki mpona kobikisa mokili mobimba ntango oyo ozali kaka na kati na ignorance luka ososola pamba te tata asi ayaki azali na posa ya ngai na yo. Merci papa. Atondi bino botondi matondo mingi tozali kokoba na kati ya série d'interview na biso wana tozali kokende malembe kokutana na solo ndenge papa papi alobaki voilà ete bameme mais papa papi bameme tata kimbangu babombami wapi bongo matondo mingi mama Falon lolenge tolobaki ete mokolo mwa lelo bameme ya tata Simon Kimbangu esengeli na bango bakoka koyoka bakoka koyeba ete makila ya tata Kimbangu nde esikoli bango nde na makila ya tata Simon Kimbangu makila ya tata Dialungana esikoli bato nyonso nde nakozongisa elobele epai na yo pamba te to continuer série na biso. Voilà, tango ba caméra esili kokoma bana ya Kinshasa pe mokili memba basi bayoki déjà yawe bana balingi koyoka mongongo na onde ezali bongo solo tokopesa ngo sobriko tokotikala papa na biso po ete soki papa za na Kinshasa biso bana Kinshasa tokozela kaka wana mbote représentant. Mbote maman. Ya solo présence na bino très remarqué awa na kati ya mboka ya Kikulukuta soki na molai ya likambo tokoyi kozwa ba impression na bino par rapport ya ba festivité ya lelo pe en tant que représentant oyei na kati awa milulu na organisation opesa biso un peu na molai ya likambo mo ba détail na makambo ina. Oui, na occasion yo ya 37e anniversaire ya accident ya papa Dialungana Kiangani nkolo Yesu awa na Madimba tosepelaki koya ko fete yango esika accident salamaki pe kotia fololo na kombo ya bana Kinshasa impression nange ezali ya malamu koleka tomoni ke ambiance ezali malamu organisation ezali ya kitoko évolution ya mbula oyo tomoni ke mwa bafai mosusu eza kozala ba ane eleki lokola sonorisation lokola makambo mosusu changement ezali makasi makambo ezotambola kitoko yango nazali na esengo mingi matondo mingi représentant toyebi ete esika représentant azali na mokumba monene oyo ye ndima ya kopesa tata Kimbangu maboko kote ya misala représentant ndenge misala ekosalemaka soki tokoki kozwa vi na ngambo wana. Oui, biso tokamwe soki toya wa chaque édition okoyoka kaka Ntsinsani Kinshasa contre Congo Central. Alors kawa toye na Congo Central esengeli babeta sote bango na bango biso toye en appui mokoyoka o Kinshasa contre Congo Central yo représentant Kinshasa tambwisa Ntsinsani ndenge kaka toyaka mikolo nyonso bambula nyonso mbula oyo pe tobeti bango mabe na Ntsinsani donc écart ya makasi nga moko kutu na kamwe na ndimaki te en tout cas bana Kinshasa longone na bino mingi Ntsinsani ekotela bana Kinshasa na makila
soki bakabeli yawe te bamona kondire basumuki mpe eza bongo c'est-à-dire bolingo mibeko misala na bana kine ezali mpenza na kati ya makila yango na nsitsani mpe tobeti bango elakisi ke toyaki na nko mpona kopesa lokomo na papa Dialunga na kiangani kolo yesu. Matondo mingi représentant un message fort pour la communauté kimbangiste en particulier et la communauté du monde entier en général. Oui, nous sommes venus ce jour, mercredi 28 septembre 2022, fêter le 37e anniversaire de l'accident mortel de Papa Dialunga na Kiangani. Et Christ réincarné. Et donc la fête est bien organisée et nous sommes venus pour flatter et solliciter la bénédiction auprès de Papa Dialungana. Parce que leur sacrifice c'est pour notre salut et nous avons le devoir d'honorer cette date, d'honorer Papa Dialunga na Kiangani. Raison pour laquelle nous avons quitté Kinshasa pour Congo central, précisément ici à Madimba, là où s'est passé l'événement. Donc nous sommes vraiment très ravis de joie et nous félicitons tous les fidèles de Kinshasa qui ont fait le déplacement de Madimba. Donc nous sommes venus nombreux ici et fêter ensemble avec nos frères et sœurs du Congo central. Donc Kinshasa est toujours présente, donc la ville, la capitale, est toujours présente partout là où le nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani est cité. Et nous sommes ici présents et voilà, tout marche bien. Merci beaucoup, représentant. Merci, maman. 17h. Voilà, wana libote bana tata mokonzi wa bule na mboka ya Kikulukuta awa na Madimba. Toyaki solo bongo ko célébrer bosopi makila ya nzambe na biso mfumu Yesu ya sopaki makila na tango ya liboso kuna na bayuda na Golgotha alelo na Kikulukutu wana to uti bongo na kilte monene ya action de grâce a tozali kozonga elongo na chef ozana kati ya chef Corbeau, voilà, babina ba scout ba combattant chef azana mopanzi na ngambo na ye azali ko mabiso malembe kino na mboka ya Kinshasa wapi esika to uti tena sima bongo tozali pe komona ba mama na biso na sima bazwami ba mama kiambote feti eleki malamwe ya solo esengo ya bana tata nzambe mbuta mutu pe awa na ngambo zoli ya carotte poso kola misu mbuta feti eleki boni kitoko makasi voilà mukonza Kinshasa animateur principal anima sepelisi bato nyonso voilà kobosa na te papa Ndungi mukonza Congo central voilà yende aningisi alongoli mosisa na kata linyoko atalisi biso ndenge mangomba ba ndeko na biso bazali kotinda tobala na basi mibali ezali soni yango wana sei mokonzi ya bule ya kata mokanu po bana nayo balandi esima basepela wala maloba suka yango wana matondo mingi wana tokoti na kati ya nzela na biso tokolika ete Yesu Kristu wazali bongo tata na biso azali kokamba biso kino tokoma na mboka Kinshasa botikala malamu na mabota na bino Thank you.